Donc, tu commis déjà dans les commandes, tu commis bien. Dans le bas, à chaque fois, surtout quand tu commis le niveau automatique, tu comprends que c'est automatique. Tant que tu as la place, tu as la place, tu comprends que tu es Nangongo et Salamate, et puis Nengue Baébeli Congo, ils ont un désordre, un détournement. Naïbanela, tout le monde a une entente sur le secrétaire Banda qui est beaucoup de détournement, Nengue Banda aux Arabes. Basala va détourner, Bazouan bon à dans la toilette, va détourner, bon à terre Wenze va détourner. Et Moutouna Sosaki surpris au monde en francophonie, Nengue Nini Sali Père Moussala à 3 ans. Et tout ça en colis qui a été, na Katia Bamasolo et à Pays Solution. Biso toko tika la toko bénéfice. Donc déjà to komi na niveau moko bato ba fo ba banga pour kende Congo ba banga tezaki na kala ba mona biso lokwa ba nyao le kabo Zaïro zonga bo Zaïro na France kuna Zaïro kene na Congo Brazza Zaïro ko benga na pa na Angola ko benga na pa ko violer ba basi na biso et ba congolais bango moko so to sala iva so to sali valeur na to pe to mi pesi valeur te et aux appels moi passi. Attends, tu le sais des petits valeurs dans ma Congomania. Francophonie, le lot, ma maman est belée, la kisiba na bango valeur ya drapeau. Et jour mon kolotoroye ba ke ba congolais to sakabana et puis na niveau nini ba to azola rabiso to sa Congo ba jeté. Ba ministre na biso ba osala soni pona ba yeba niveau Congo des araté. Bataka mo francophonie mo. Mbote mingi na bilomba bozui libaku malamu penza ya kolanda biso libanda mboka na kati ya mboka totombe bino bolandi bolamu pamba te eza sika wapi oto ya kopesa basango kopanda basango ya kolo Congo esalaka ngai bino 11 kasila na zaka mingi boswa baitando mpo kopanda sango to kobeta masolo ya ekolo Congo. Sika oza na bato pele bazeli bakozela nini penza entente yo Motsekedi asaki penza mobembo ya kafu esengaki kaka bamboka misato ezala représenter kasi na kati ya bamboka wana solo pena babandaki kosolola nini babeti masolo ya nini et lelo yo ekolo Congo na niveau tokomi nango esengeli penza tobeta maboko pamba te babandaki kolia na esika na biso bakozala susu na esika te. Et Seigneur koyeba na nutina ya kosangana eza na baye oyo bamboka na bango eza na mpifoto na makasi ya kopesa mopepe ya kosunga bamboka oyo ezo sala eza na ba problème ebele ndakisa Canada États-Unis pe eza na kati ya liste ya ba catastrophe naturelle ezo salama ezo bazamba ezo zika yango moko ba makambo ebele ezo salama. Et kasi sikawa na kati ya ba solution oyo mipepeto ba gaz esengeli kopanza na mokili mobimba ekolo Congo oyo ezozala représenter na Antoine Tshilombo Tshisekedi tozalaki na kati wana kasi ya pasi makasi tobandaki penza kozwa misolo oyo esengelaki te tozwa ndakisa bamboka oyo penza eza na kati ya ba forêt eza ekoki te kozwa misolo wana lokola Afrique du Sud ebandaki kozwa ba Rwanda bazalaki na kati nango donc babandaki kozwa mbongo na esika na biso bayeto wana bazamba to wana banzete biso bayeto salelaka misala oyo tokoki mpe kosalela misala ya banzete na biso tokoki kokata yango te pamba te ifo tobikisa bato kasi na nsima nango na esengeli na biso kozongisela biso mbano oyo kozipa libulu ya esika oyo tongaki tosala misala tozwa mbongo tosala yango makambo susu na yango wana Antoine Tshilombo Tshisekedi akendaki bongo kosolola to kokutana na bandeko bakambi ya bikolo mibale oyo po esala misato ekolo Congo, Indonésie na Brésil ezalaki mpo akoluka kosolola mpenza solo solution na bango ekouta solution ya mboka ekouta na 3 pays na yango wana na kati wana bapays wana ezopesa solution ekozala sikoyo na charge ya kolona ya kosala nkono mingi ya banzete koevite kobuka banzete koevite kobuka kobebisa banzete oyo ekoki kosunga bamboka mosusu kasi na nsima na wana ekolo Congo tokobénéficie mbongo mbongo oyo biso tolukaka oyo mbongo biso tosengaka mbongo biso tolobaka bakosala nango nini towana misolo ebele ya kosala nango kasi yango nano eloko ezosala esengo te ezosala mpenza biso makasi po ete lelo ekolo Congo na kasi ya bamboka misato oyo ezopesa solution tozali epi toza représente tozalaka
ko bazalaka ko représenter biso na bamboka o esenga ba bandaki déjà ko yiba biso to yebaka itina nango te yango na yebisa na baimboka ya ekolo Congo esengeli ko pesa penza matondo mingi na Antoine Tshilombo Tshisekedi azana yesoki moto malamu à 100% mais quand même azolakisa biso ba valeur o biso toza nango pays solution biso soyebi kaka pays solution na monoko esili kasi na kati wana pays solution eza kaka na banzete te pays solution tokoki kopesa solution na makambo etali carburant gaz nyonso na kati ekolo na biso mais wana nano tosimbi te kokende kotala nano esika banzete pamba te nango tokobeta na bino lisolo na bamboka misusu bazokomilengele bakima bamba te catastrophe naturelle ezokobeta bamoto ezopela na bazamba bamoto ezopela na baforêt ezosala badega ebele puis soki ekoma esika bato baza te kasi milinga wana ezomema na kati ya cité ezopesa maladi mpona koevite bamboka na biloko esala mabongo esengeli na biso oyo tozali bamboka oyo Brésil Congo RDC na Indonésie tosimba bazamba na biso te kasi na nsima na yango wana bakoluka kopesa biso enveloppe o babandaka kofuta biso soki parent soki na suka sanza mais quand même toza na kati ya liste ya bato bakobénéficier mbongo oyo ya biso moko et sengeli kondima nesiko tozalaki te tokomi faut ko remercier bato oyo bazo sala démarche wana komanda na Antoine Tshilombo Tshisekedi mama F Bazaiba na Monsieur Climat Rigobert Kuta oyo bazokota siko mpona koconcentre loko nini tokoki kosala solution nini Congo penza ekoki komata mpona lobaki totikali bato ya liboso na makambo etali baforêt na mokili mobima se retrouver 3 mboka oyo biso tosala tokosala ete bato babika na kimia bapema penza kitoko Antoine Tshilombo Tshisekedi azelamaki mpe susu na kati ya ekolo Congo après wana ya minene pe ezali pa awa te pamba te kokende kuna kozonga awa kokende kuna eza po kolakisa bango nini penza tozalili esengo makasi mpona résultat epesi kitoko après masolo bayokaka kaka Congo RD na masolo na banzembo kezabo ezabo nanu bayoka te nanu bapusana pembeni na baforêt te bavisita ngo te et deuxième sommet bayo kosalela ngo a masolo mosusu ya kosalama awa oleto bimali banda tokende ko intéressé bango ke mboka na biso to na banzete ko kosala bo mboka na biso to na ba mai ko sala bo mboka na biso to zane loko songolo pakala kasi bango ba sepeli siko ko ya kosalela ngo awa et le bota siko niveau to komo kende lango wana eza na minute oyo likambo mboka esengaka likambo ya couleur politique te esengaka makila ya baimboka bakongomani ezosenga bolingo ya mboka ezosenga concentration mpona mboka pamba te lokola Afrique lelo oyo ekomi penza déterminé ya kotelema mpona kokende liboso ya koyina te ya koboma te ma ya kotelema mpona kokende liboso na ndenge solo epuis ntango tozotiaka bapa na biso esengeli na biso totalaka baninga basalaka ndenge nini mpo baavansaka et toza pays solution après solution wana na kati wana tokoki koprofite nini na succès toza nango na bapui oyo bato bazokoapuye biso tokoki koprofite nini na nsima nango mpo ete lobilobi etikala lokola elembo lokola francophonie lelo etikeli biso elembo ya stade Tata Raphaël etikeli biso bastade ebele na kati ya ekolo Congo et lobi tokolinga tobetisa chane awa ekopose biso problème te ekolinga nde biso te okende kodefa mbongo mpo ete totonga eloko songolo bakala etika eloko malamu ekasi tosengeli na biso mpe koprofite esengeli na biso koprofite na mopepe oyo ya sika oyo biso batie pe biso miso toza na kati ya bamboka oyo ekopesa solution na mokili mobimba et na kati wana kati ya bapays solution na biso tokoprofite nango nini esiko biso siko tokoyi kokolisa mayele na biso kokota penza tina suka ya mozindo à part banzete tokoyi kosala nkona kasi eske tokoyi pe kosenga na Antoine Tshilombo Tshisekedi yende lokola bato ba ministre na ye babangaka ye toloba kaka po tokomona gouvernement on dirait car Antoine Tshilombo Tshisekedi ye moko nde aza na bosenga ya kosunga Congo soki eloko ye moko abimisi na monoko na ye te eloko kosalama te bona mituna mikolo nyonso azaka yo na président azaka yo na ministre azaka yo na député to eza ndenge nini kasi yango biso tomeki ko profiter na système ya pays solution to na sima ya pays solution pour na kosenga Antoine Tshilombo Tshisekedi to kozwa mbongo to kozwa misolo e kosunga biso kasi to yebi projet ya 145 territoires ezali et projet 145 territoires kosunga biso na kosala banzela pour na kokende na babilanga biloko pe bimaka na facilité po
tozala ba mami belé basaka nkona kasi po ete biloko ebime comme esika bato baza to bato basombaka ebele ezosenga banzela ezala ebele 145 territoire déjà ese ebandi mosala nango kasi yango nde tolingi sikoyo totya mpenza mayele na biso mingi na bilanga po biso towana mabele moko ato tie saki otandi saki ozwi zelo tie likolo zelo wana ekobota matembele mpe bato bali okoki kolona kosala nkona na ona kati ya ndako biso toa capable wana ozwi kaka zelu na yo otie na ndako kosala nkona kasi mpona nini te lelo oyo tokoki biso nyonso kotelema po akoyebisa ntantu yo Motsekedi toza nsima na yo mpona baeffort nyonso ozotambola badémarche nyonso ya kolakisa bavaler oyo bakongole baza nango ndakisa oyo toke nano na bazamba mpo tokoti nano na mai te mpo so tobi tobeta lisolo ya mai tokokutana kati wana non seulement bamai ya minene ekoki kosunga mokili lisusu kasi toza na bambisi oyo ekoki kosunga bato nyonso mpe na biso toke nanu kaka na nsima ya pays solution wana na solution biso tokopesa na mokili biso tokoki kozongisa nini epai na biso tokoki kozongisa nini toza na babilenge ebele esengeli kaka bakende na babiro bakende kosala mosala na babiro te eloko kotombola Congo to Afrique lokola bilanga tonkona ekozala te toa na stratégie moke toa na bosenga Afrique emata epusana kasi baprojet nini bilenge Afrique oyo baza nango bilenge ya bato moyindo baza nango oyo ekoki kosalaki Afrique ezala mpe makasi koboya mindele oui toboyi bafrançais mpo baza na intimidation baza na imposition baza na makambo ebelebele mais na nsima koboya bafrançais biso toa na baprojet nini toyebi ke bango bato bazodétruire Afrique pour ke bango babénéficie maintenant Afrique ye moko akobénéficie nini ntango ye moko acomprendre bavaleur na ye lelo ntantu lo Motsekedi aza président oyo tokanaki te makambo to nesika oyo azokomisa biso okokaki kokóma na niveau oyo pays solution pays ya makambo ebele esengo makasi na kasi ya bamboka misato ya mokili mobimba so tobi to bandotanga tokosisa émission mobimba tosisi bamboka wana te kasi na bamboka nyonso oyo mokili mobimba ezali na kati wana Antoine Tshilombo Tsekedi abimi lokwa mokambi ya ekolo Congo ekolo Congo eza na kasi ya bamboka oyo kopesa solution na nsima ya kopesa solution biso tokotikala na nini na yango wana toyebi ana projet makasi ya Antoine Tshilombo Tsekedi mes projets pe sara kitoko so ba congolais bango moko baza conscient eloko ba kosala baza conscient eloko moko to mbongo na to changement moko et mingi lelo to lingi to bandole l'entendre tout le Motsekedi ameka osunga biso na côté ya ba bilanga et côté ya ba bilanga pambate kotala ba mama oyo ba meka kosala ba bilanga na bango mingi bazaka négliger na ba o bazaka na ba mbongo ebele moto aza na mbongo akesomba concession na ye aya bengani ba mama wana lelo oyo et comme il peut somba mopiku ya ndunda na quartier eza problème po babilanga nyonso quartier basi bateka na leta bateka na leta et non seulement bongo ba oyo ezaka susu na kati bayo baza na mbongo si atimbeli place wana soki akoki kotindika pau na se akobimisa pétrole to gaz abengani bamama wana mpo na Congo toza presque na biloko na barichesse na biso ebimaka presque partout oyo tozwami ndenge na koloba omona bonase na nga pétrole ebimaka mais nakoki kobebisa bilanga bato te mpona bimisa eloko moko songolo pakala na yango wana tokosenga Antoine Tshilombo Tsekedi toyebi koza yo moko mosala eza makasi epuis tolobaka Congo eza mosala makasi Congo eza lokola chantier na ministre Antoine Tshilombo Tsekedi akosala lokola bafondation mpo oyo ezaka deja na ebandeli babuka oyo ezaka na ebandeli ezaka lokola fondation babuka tosi tozongi ezwi biso temps ezwi biso presque 4 ans mais ça va quand même na 4 ans tozobeta masolo ya bakambo ebele na 4 ans tozobeta lisolo ya armée et puis Antoine Tshilombo Tsekedi aza civil a organisé armée esali kutu 4 ans te 3 ans ou 2 ans armée efandi et lelo tokende sikoyo na procédure ya table ronde koévaluer état de siège est-ce que ekoki kocontinue to ekoki kocontinue te nango wana ekozala susu masolo susu tokokota susu na kati wana mais quand même kotala baeffort ya Antoine Tshilombo Tsekedi bavoyage lelo tomoni bato bameki kocomprendre ke bavoyageaka mpona sentiment te Antoine Tshilombo Tsekedi afandaka deja libanda ntango atambolaka na baavion ariskaka na baavion ezalaka mpo akende kosala tourisme te mpona niveau na ye tourisme akosala yango mpo Kabila asala yango pendant 18 ans biso toyeba kutu te banda ovoyage combien de fois sauf que baranki nde mitokimisa ye na bamboka bapaya Kabila azalaka rankine epuis yango wana baizolaka biso mokili mobimba ekotambola Antoine Tshilombo Tsekedi eza kozongisa confiance na bamboka
oyo balongolaki confiance epa na biso tobomaka te nini te me tozwaka embargo donc tozwaka baproblème ebele tokoki kosala eloko moko songolo mpaka te esengelaki na biso il faut tosengaka nani permission epai ya bamboka misusu au moment où biso toza pays souverain tozodépendre kaka na biso bomefa tosengaka bapermission mpona kosala eloko moko songolo mpakala na yango wana esengeli kokotaka mpenza na bozindo koyebaka eloko nini tokomi na ngongo biso tokoki osala bayimboka ekolo Congo et tanalobaka chaque fois Congo oso tosisi kolongola balocataire oyo baokipaka Congo nde kongomani oyo akozwa poste ya kosalela mosala kosalela mboka na ndenge esengeli ata uti na nzala akozala na makasi ya koyiba te ata uti wapi akozala na bolingo ya mboka elelo tose retrouve biso nyonso na ligne ya bapesi yo nano poste oyo obingi yo nano okotala Congo nsima bakolongola nga mpe makambo esili donc c'est-à-dire toza nano na kati ya kotonga Congo toza nano na kati ya fondation Congo emati nano te e fondation na akosala eza Antoine Tshilombo Tshisekedi akosala fondation mpo lobilobi ntango mosusu après 2024 Assemblée nationale wana ekopesa biso baprojet moko ya bien ekopesa biso baloi moko ya kitoko ekosunga biso na kokela mibeko moko ya malonga oyo ekosala ete Congo ya lobi ezala pamba te mboko ezanga mibeko ezaka mboka te kasi soki bozana bakeli mibeko bakokoka kokela mibeko te seke bwana badepute te na minute Antoine Tshilombo Tshisekedi aza presque ye moko mais aboyi ko se retrouver na ligne ya Kabila ntango alelaka azangaka 15 personnes ya kosala ya kotransformer Congo elelo Antoine Tshilombo Tshisekedi moto alingalinga te tellement aza na makila ya de père et de mère aosala yango na imposition azoko impose bango basala so moto andimi kozala moto ya leta mpo akosalela leta akosala eloko eza en faveur ya leta elelo tokomona yango lelo tokomona yango bato balembi sikoyo critique na yo comprendre ke ezalaki bato te sauf que toyebaka te leo nini elekaka na kati ya ekolo Congo ere moko mpe tokolinga kopesa mpe matondo mingi na Christian Bosembe Christian Bosembe amekaki kosunga biso mpona kokanga bainformation ya lokuta na bainformation ya kopesa baposition na biso ya kosala soki nini ya bawili ngoma elelo oyo toyoka lisusu te information na bango ezokoma mpona kodestabilize bayimboka Congo tongoli biso nyonso soki likambo ya ekolo Congo ezosalama biso nyonso toyendakisa na stade tomona bacouleur politique te na stade motu nyonso azalaki congolais et puis preuve ane ntango francophonie banda osalama varese oyo banda osomba na ba 10 000 francs tosomba yango na ba $10 na ba $15 donc nyonso wana elakisa nini bavarese nyonso esilaki moto nyonso azolata varese azolata drapeau ya Congo mpo aye kosoutenir Congo aye na nsima bacongo donc aye na nsima ya Congo mpo ye moko aza congolais donc tokomi déjà na eleko moko tokomoke bien naloba à chaque fois tosutuka tokomi na niveau moko tomati tocomprendre te ke tomati ntango otala na place touti na place tokomeli ocomprendre ke tosi tokwei na ngongo esalama te epuis ndenge bayebeli Congo ezalaka na désordre badétournement na ebandeli atomonaki ndenge nini Antoine Tshilombo Tshisekedi ntango abandaki bokonzi na ye détournement ndenge nini ebandeli ozala basala boye badétourne bazwa mbongo ata eda la toilette badétourne mbongo ata ewenze badétourne e motu nyonso azalaki surpris ya komona francophonie ndenge nini esali mpe mosala na 3 ans e toza na kolika ete na kati ya bamasolo ya pays solution biso tokotikala to tokobénéficie nango comme il faut mpo topesa solution na bamboka misusu yango tokoyebisa na Antoine Tshilombo Tshisekedi toyebi ke yo nde moto osalaka ete Congo ebouge e yo moto osalaka ete makambo eavance pamba te soki tolobi toloba yo te tobuki lokuta tata Raphaël tofandi nango banda mobutu atika yango na bosoto Kabila ke atango atali yango atalisu te e lobi tobandaki mpona kokende kosala ata baentraînement koprépare bamatch bachan bacan ça dépend ya bamatch oyo tokozala tozala nango na préparation esengelaki gouvernement abimisa mbongo ministre ya sport aluka ndenge nini akomobilize gouvernement na ye ebimisa mbongo na compte ya sport pour que babimisa bafaire voyager bato bafutela bango babillet baséjour na bango kolia na bango na mwa mbongo na bango mosusu na poche elelo tokobeta lisolo te ke fo bajoueur babima libanda bakende kosentraîne mpo toyambi bato ya libanda basali entraînement awa basali concours awa bamisusu bazongi na bamédaille bamisusu mpe batikali na Congo bakimi na Congo
et lelo to yo comprendre que Congo ezaka secret makasi pour la mokili sauf que biso to ignoraka to yebaka te niveau nini tozalelaka et jour mokolo tokoyeba ke bakongolais tozalaka banani et puis na niveau nini bato bazwelaka biso tosalisa Congo bajete baministre na biso baosala soni mpona bayeba niveau ya Congo nde ezalaka te bataka mwa francophonie moke eza na mboka moko na bosani mboka pays batindela nga lie moko epa ya Clovis Clovis Boucha asalela nga lien alobi tala Congo bino bozo négliger bato bauti compétition kaka ya francophonie o bato bamona ye eloko te bazoya koyamba bango mboka mobimba ke bauti Congo bauti francophonie et esali esengo makasi donc déjà tokomi na niveau moko bato bafo babanga po akende Congo abanga te ezalaki na kala bakomona biso lokwa banya oleka bozairwa ozonga bozairwa na France kuna zairwa okende na Congo Brazza zairwa kobengana pamba na Angola kobengana pamba koviole bana basi na biso bakongolais bango moko so tosala iva so tosali valeur na tope tomipesi valeur te ekozapea mwa pasi Antoine Tshilombo Tshisekedi apesi valeur na bakongomania francophonie lelo ba mama ebele ba somi ba lakisi bana na bango valeur ya drapeau po moto kota na ye na stade ba exigeaki na bango te ba imposaki te tellement ye na bolingwa mboka kuti drapeau asombeli mwana sibi ici chez nous c'est chez nous ici c'est Congo ici c'est Congo donc esali esengo makasi kotala ba kongomani ba osepela Congo na bango c'est parce qu'Antoine Tshilombo Tshisekedi apesaki valeur na Congo nanu d'abord ayebi ke Congo oyo il faut na pesa ngo valeur pona ndima francophonie ya ebele baoloba po ani kondima francophonie eza baza ba hypocrite baza boye biso to délivrer Afrique na violence te to ba ta violence te mais sauf que ba action to mener sur terrain ne osala ke bato ba banga biso Antoine Tshilombo Tshisekedi nanu a attaqué Rwanda te mais quand même Kagame a na perte de vitesse attaqué na Rwanda te présentation kaka ya FRDC na ba congolais pour présenter yango na kati ya Congo na capitale ya Congo pour na ba congolais mais batu nyonso etike bango pour na kokama ndenge nini akomi na armée boy et puis na kati ya top 10 ya Afrique toza na kati toza 7e 8e ou 7e na kati ya top 10 toza na kati pour kala tozaka na ba milice toaka na ba soldats nanu to attaquer te présentation ya pamba donc asali violence moko te ba stratégie moko oyo esala ke munguna ye moko akima yo ende lelo yo to se retrouver na ba COP 26 to se retrouver na pays solution et kolembisa biso te ba yimbo kalio pa na kozapinza mwa mingi te mpo akupanza sango ya lelo lelo na kozapinza mwa mokuse mpo ko féliciter kaka Antoine Tshilombo Tshisekedi pamba te lelo tokozwa valeur na bamboka misusu bamboka ebele bayeba mona Congo ezalaka kaka na baminere batala biso mpe na zamba na banzete malgré secteur ya pétrole eza na mwa lanterne mpo nayebi te ministre Didi Budimbu il fallait ye pas motiver na ndenge ne bon yango nalobaka chaque fois eloko mpo ezwa valeur fo Antoine Tshilombo Tshisekedi moko amobilize mpo nango ye moko asala lobbying mpo nango nayebi te biso nyonso tozala témoin ya makambo ezoleka awa mpo lobi ntango ovote utile ovote mutu moko te opousse mpo asala eloko moko eza droit na ye na bandi nakomi na suka ya basango na biso natondi bino matondo mingi na bino babozwaki libaku malamu ya kolanda biso mpo kopesa basango Antoine Tshilombo Tshisekedi abembokaki na Brésil mpo akosangana kobeta masolo ya pays solution bango basangana bango misatu solution nini bakokaki kopesa na mokili mobimba mpo ete bayeba bika tobika na mopepe bayo bakobika na mopepe na biso koevite ba gaz à effet de serre donc babiloko ebele bandeko basanganaki Indonésie RDC Brésil mpo akopesa solution kosangana nao na bango bakobana ndenge nini après kuna bakoya siko na Congo Kinshasa bamba te pays solution Antoine Tshilombo Tshisekedi ndabimisaki Congo kolakisa yango na miso ya bato ete tala na kati wana oyo ba solution epesamaka Congo ezali kasi tozwaka penza mbano nango te na yango wana lelo tokoti na kati ya liste tokoti pe tokozwa pe misolo na biso bamboka oyo bandai koyiba bambongo na biso ezaki na droit te ya kozwa
na kisa Afrique du Sud ya Congo Brazzaville pe ezwaka mwa ndambo mais aza mpenza na kati ya bamboka wana te lelo oyo tokoloba na to mingi na Antoine Tshombo Tshisekedi mosala kitoko tozozela susu abimisa biso susu akende kolakisa susu valeur nini akoki kolakisa nayebi te na secteur nini akoloba ça dépend quand même azwa kaka baencouragement na ye tokutani susu mbala nsima.